ABC One Television. ABC One Television. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi, chaîne Oyo ABC One Television. Je crois que si Kabozali, vous sepeli sur Tozali et Longo Nabino, mais à part la Bandeko Nyoso, vous l'avez vu sur l'émission précédente, vous bien vu partout à travers le monde, on a Autriche, on a Suède, on a Suisse, on a Mboka Ebele particulièrement, puis na USA, kuna na Mboka au New Jersey, si j'ai bien prononcé, je ne sais pas, na New Jersey, na Californie et un peu ailleurs. Voilà donc, nous avons appelé maman Chantal Ayaou et puis papa Osé. Je n'ai pas oublié Rebecca, na Bianca, Kuna, na Washington. Vous savez, mesdames, messieurs, la fois passée, Toyambaka, prophète Yves Mwamba Oyo a interprété Rabandoto, Tolobaki, Bamarambo Yaman Kiona, et je crois que Bozaki est très satisfait. Lelo encore, on a numéro Moussousou, Tozongina, prophète Yves Mwamba Poko, Tobeta, selon la demande de Nabino, Tolobela beaucoup plus sur la différence entre une fausse église et une vraie église. Parce que, au début, de la fin de l'élo, tout le monde a Jésus, mais il y a des faux dans la carte église de l'homme, mais pour te reconnaître bango facilement, tu as battu bango ne soit pas Jésus. Bon, tu as un miracle. Alors, les lots tu as dit solo na prophète Yves Mwamba Oyo a mis ça pour interpréter bandoto. Les lots tu as la maramboya église parce que lui aussi c'est un conducteur. Il y a église. Moro étant prophète, bien sûr, mais Azoro conduit pour l'église Moro. Sans plus tarder, nake ko yamba prophète Yves Mwamba Mbotenayo. Mbotenayo, Papa Jimmy. Boni, santé l'ambassadeur de la joie. L'ambassadeur de la joie, c'est que vous représentez Sengo Bisikanyo Sozo Kende, Eza Malamu, Netingai, prophète Yves Mwamba, Naza responsable l'église source de paix. Donc, Ngape Nasa Kefor, Namemela Batu Kimia, et Sikanyo Sona Kendaka. Donc, Naza Nesengo, Napamboliba Nzambe au Bazolanda Biso de partout dans le monde. Lobo Kwanzambe za likolo na bango na ebingo ngabo Landa biso te za la tongo ezala pokwa ezala butu, mais le plus important bolanda parce que ba posa na bino ezaboye ba comment reconnaître la vraie église na la fausse doctrine, la fausse église. Donc ça veut dire lelo tout le monde azotuna mutuna wana mutunyo sozo lobarara mais qui parle de vrai Jésus, qui parle de faux Jésus. Loko les âmes tuna na binoto rome makabiano et sika tokokoka boko eba kozala satisfait et Saint-Esprit ko sungabiso bopamba mana kombona. Qui parle de vrai Jésus, Jésus en minuscule, Jésus en majuscule, tu éviter parce que confusion peut écouter les lots. Mais avant Yves Mwamba, avant que to meka ko kota na vifi à sujet na biso ya lelo. Maintenant, on a fait une parenthèse dans l'émission précédente qui Marambo Yabandoto. Ils ont dit que une émission Auto Landa qui dernièrement sur interprétation Bandoto a lobby que les Congolais bengi na bon pays scandinave a lobby que à l'autre Ndoto mingi azopusa azobokola bantaba. Donc très souvent à tout l'autre là-bas bantaba. Bon, on a évité ce qui est que la razaka na kin awa papa na bango abanda go boko na pate je sais pas mais à l'autre kandoto mingi azo boko na pate. Est-ce que le prophète a quoi interpréter exactement ezanini pour parce que moi ma kamune peso qui bien té mikolo yo et ndeko moko peso sur na France nde ye abenga kinga pour alobake azolo tandoto église wa assemblée la kuna na France je me suis soit au kendamoni bato belé pasteur après azowela mabonza mbongo penza et koti na panier pasteur a wel mabonza discuter na bandimi surtout que besa kindoto depuis yana azokene meso église te yango bina tuna prophète lolenge bandoto wana okoko interpréter ndenge nini. Le message est clair. Nandoto nae, ça veut dire pour nandeko aliboso ou aloti bantaba bampate. Parce que biloko wana nyonso so toke na mukanda ya Genèse 38 tozomona Jacob azolo tape ndoto
nando ne baolakisa bantaba bazosangana bazochanger bacouleur mais nzambe ayebisi omoni biloko nyonso omoni wana eza héritage nao wana c'est l'Ancien Testament na livre ya Genèse mais tant tozoya na vie actuelle na doctrine na biso lelo avec Nouveau Testament to comprendre que Jésus azoya otalisa biso que pate baza image ya ba membre de l'église. Le problème c'est pas ça que zaranine soki ndekwazo se retrouver na ba problème oyo ezana batu mususu ba azo appel. Ça veut dire nzamba c'est à classer ye à salelaye. Maintenant ce que lokola ya comprena qui appelle na été à que ça makamususu. Ko salela nzambe elobika ate ke nazala pasteur na tele maranacher to nazala moyembi non. Tozomona na livre ya impur bazolo ba quelque part que comme de bons dispensataires que chacun mette au service des autres ce qu'il a reçu. Ça veut dire que ça les nzambe ezana forme belé au cause partenaire au finance à l'église au cause la nao mutu moko boyo zala nao toujours ko poser geste même mutu combat l'église mutu pensa kiti as serviteur de Dieu d'une manière ou d'une autre mais ce qu'il faut ayeba ko salela nzambe elobi kaka te il faut kaka église mutu azozwa charge akosunga ba orphelin ba veuve mutu azosala azoposer ba acte moko eza noble na miso nzambe c'est un serviteur de Dieu aussi il faut yeba nzamba koza na appel moko atia liboso na ye nzamba sala que yazwa chance. Mais le serviteur de Dieu c'est lui qui œuvre dans l'église. Non, ce n'est pas ça. Serviteur de Dieu azana forme belé. Oui que Daniel plusieurs reprises dans la Bible on l'appelle serviteur de Dieu mais toi na place Daniel a servi na quatre églises. Daniel servait toujours na cour à roi. Atikala osa na quatre églises mais il était serviteur de Dieu. C'est pour dire que nzamba ko sala ke nanzela na ye azwa ki chance ake poto abongi azui azomona mwa makambo mais nzamba lingaki à travers ye batu musuba sungama bazwa mwa ka mwa position moko boye bazala soutenir na ipa na ye mais si le fait pas soka zo koko sunga batu te e kazana mwa makambo ezo compliqué c'est ainsi que nzamba zo zongele na bandoto zo ipsetala bampate wana eza batu fe ba sungama nzela na otiki bon yango ngape nzambe na komo bloquer makambo ndazo mona ke mwa ba difficultés voilà, merci beaucoup. Mais aussi il y a pasteur Oyom de Kaloti, na kati église, pasteur Zoé la mabonze kota qui a discuté na bandimi. Côté wana, eza langage aussi clair. Onzamba zotalisa. Bible zoloba na mukanda ya 2 Samuel, je crois na 1 Samuel na chapitre 2. 1 Samuel na chapitre 2. Soka moi histoire wana bazoloba. Les enfants d'Élie, bana ya mosako, ya sacrificateur Élie, prophète était mais sacrificateur Élie, o alobara na anu robota. Bana na ye, bakomaka kokota na église, bazozwa bambongo mabonza, bazokesa nango bakindumba, baomema batsa ndumba na kati église, et nzamba zoloba il commettait un grand péché. So tali na Bible presque masumu nyonso ezande moko mais à ce qui concerne l'offrande et comme un grand péché. Donc ezane loko ebenda kanda nzambe plus rapide de quoi makambo tali ba offrande ezate. Mais sikoyo nzamba ya kosa kabo ma famille mobimba pona likambo offrande wana. Donc c'est pour dire que Nzamba trouva qui est bandimité mais bateau bazako gérer offrande bateau bazako gérer église bao sakanana offrande. C'est comme ça que Nzamba frappe qui. Image ya zomona na ndoto Nzamba zolinga tali c'est que tu es dans une église où tu peux donner l'offrande où tu donnes des actions de grâce où tu donnes sokibilo nyoso pesa mais bateau bazo yambango bao sala nango buzoba et il te sera difficile au pambwa mana place à bongo. Quant à toi David azoloba na psaume chapitre 3 verset 11 azoloba lorsque le fondement est renversé le juste que fera-t-il bendana. Ça veut dire quand tu vois le mal commence à se développer à l'église, le plus important que soit ni sa pasteur te ko luka problème te bendaka soki sak na yo soki pe God na yo so nini bendana sambela nzamba la église a bien aucun kota. Et bon soki par exemple na ba église oyo mona pasteur azo kamba bana batebele mais moi na ye peut-être chaque fois chaque samedi pasteur appelle ça argent de poche bana ba innocent ba staff tout ça église a bongo paye est-ce que bongo ba dimaso paye ça ba la béni ou ba la bénité bandimiwana non seulement ba la bénité
et ko bendela bango ba malédiction et bakoyeba kozala na ba complication belé parce que Bible ezoloba na biso que toza na mukanda nombre 18 nzamba zoloba na basali na ya lobi biloko nyonso ezoya na église offrande dîme action de grâce nyonso eza salaire a basali ya nzambe apesi basali ne mais condition eza claire azoloba ke na lingi bolia yango dans un lieu saint. Ça veut dire mosala nzamba zate mutoyo aoyamba offrande nzambe apia bana ne bakenda nango ba boîte de nuit bakenda opesa ba musicien ba emba bango bakendo sa ba folie. Là tu vas tirer la colère de Dieu et Dieu va se retirer de cette église na bandimi na bango nyonso ba ozana kati. Mais bandimi baza quand même ba innocent bazo pesa bango ba sengi dim ba pesi dim offrande ba pesi prémisse ba pesa ka comment bango ba frapper na malheur wana. Apôtre Paul azoloba na mukanda ba Corinthiens zoloba que soko remarqué loko au moni tango zoko ta église pour na yo consciemment zo mona ke nyonso zoleka clair au découvrir ma bête tu n'as pas de problème. Ça veut dire quoi? Oye nanda kwa batu ba pesio biloko akolia e Bible zoloba zwa yango lia. Mais ce qui avant yo banda kolia ba sali osine babi papa et maman et omoni biloko lingolia oyo eza biloko basala ba cérémonie te poison te basala ba cérémonie ya kindoki to eza biloko balingaki ba livrango na ba démon na minute wana soki yo tie teti au lieu automatiquement mabe bandi. Le problème c'est que quand tu connais pas likambo ezoleka tu n'as pas de problème. Là, Dieu regarde seulement Basaline. Au moni bana elitan basa qui m'a ben nzamba frappa qui bandimité a frappé ka basali nzambe wana parce que c'était les enfants de souverains sacrificateurs. Or un souverain sacrificateur automatiquement banane ba comme ba sacrificateur. Donc ça veut dire basali basali nzambe. Mais nzamba frappé ka bango. Mais le problème est que tangu yo mondimi membre église yango David azoloba lorsque les fondements sont renversés, légiste maintenant que fera-t-il? Tout notre question. Quand tu n'es pas au courant ya makambu nyonso, tu n'as pas de problème. Continue ka osambela. Mais loko la, yozo sambela nozo respecter principe. Nzamba oluka kakata liso ke loko wana place aux alliés zama benzamba bando ya kolobelo na bandoto okima ou bien akotinde le même prophète moko que fait attention place aux zones ya tezama be. Mais lorsqu'au komisiko au courant neti yenenga lotiwana ke bazo sakano ba fond nzamba zetaliso que ça ne va pas il faut partir yobi non bon eza makambo etalingate okota na kati ya malédiction. Merci beaucoup. Je crois on a pesi mbote mingi na Noël Boyembe kuna na Orléans pe na pesi champagne na Paris hein maman champagne mamie champagne kuna na Paris nzamba pambola mami Ndombe également na papa nanga beau frère propre Salomo hein Salomo beau frère propre nzamba pambola sekazali kuna na Paris. Alors tokota na sujet na biso pe ya lelo o toza ko lobela plus comment reconnaître une vraie église et une fausse église. Nde yango ezabina mama likambo na biso na émission ya lelo bandeko balandi boso nanga partout à travers le monde. Merci beaucoup na Timothée Rissassi. Timothée Rissassi et puis na Trésor Imoti na Mercia les Chinois noirs kuna na Chine nzamba pambola bango parce que balandi monene baza kuna na Chine vraiment bazo ça un peu propagande ya ABC1 bandeko za na biso bo s'abonnera toujours na numéro oyo koto na ngai awa na chiawa. Donc bo s'abonner massivement et serait ba komi YouTube ABC1 abonnez-vous vraiment aux na C1 bo s'abonner massivement bo za la dessuter awa na ABC1. Nous vous donnons des informations vraies et vérifiables. Prophète, dites-nous un peu, n'est-il pas reconnaître une vraie église et une fausse église, surtout n'a pas tant autre comme les loges. Na rectifier na mwelo moko pona verset moko na pia ki na psaume moezo loba lorsque les fondements sont renversés le juste que fera-t-il toza mukanda psaume chapitre 11 verset 3 pour peut-être muto akotanga bible azwa confusion te psaume chapitre 11 verset 3 ba loba lorsque le fondement est renversé le juste que fera-t-il. Mais par rapport à mutuna na yo na lingi na ebisa bana nzambe ba yebake Jésus-Christ asia ilobaka ya avant. Dans la Matthieu chapitre 24 verset 24, Jésus zoloba ils viendront après moi. Baoya na simananga.
ils vous diront, ils s'élèveront beaucoup de prophètes. Baroye bisabino Yesu azawa, Yesu azakotoyo, Yesu azanaboe. Mais et cause la même difficile de découvrir parce que bango nyonso baoya na komba Yesu. Mais Yesu apesi biso signe. Tant muto oloba comment découvrir la vraie église. Babi boye baba ona ba misala na bango. Comment tu vas dire que Jésus-Christ yoka bien, Jésus akutani na malade na Bethesda, azotune motuna. Ozana posa obika, malade azobatie. Ngai na besoin de ya mutu abwakanga na mai. Jésus azoloba ba etape ya ba mai ezali sute. Lelo tozana ba église o basaka délivrance na mai. C'est ça. Mais tant que zo mona biloko ndengo wana. Mais zape mabete. Fondement nango ezani. Paul azoloba na mukanda Galate chapitre 1er verset 7 azoba soki mutu mususu ayeli bino évangile obiso tote ya bino te boloba la kamamabe. Sikoyo apôtre nini asala batu délivrance na mai na kati ya Bible. Azate siko pourquoi yo lingango. Ça veut dire ce sont toujours des choses yoka bien. Jésus a coûté une femme samaritaine na puis a senge mai moi ça boy babandi de baba ngombale. Mais yoka langage à Jésus azoloba neni l'air vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire la prière avec Dieu, ça se fait en esprit. Rien d'autre n'est jamais faire accompagner. Oh non, service nabiso koza délivrance, il faut maï, il faut baji, il faut ceci. Dieu n'est pas dans cette histoire parce que Jésus Zoloba, le vrai adorateur, ce sont les adorateurs que le Père cherche. Prier en vérité et en esprit, ça veut dire motema nous assure que makamna lo beza vérité et esprit na yozo se connecter. Comme Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Ma eze esprité, eze loko physique et mon anara. Ma fout eze esprité, eze loko physique et mon anara. Maintenant c'est que tu es dans la confusion. C'est ça maintenant. Quand tu cherches la vraie église, Lucas là où la parole de Dieu est prêchée pure. Et la prière s'est faite en vérité, point barre. Mais prophète, là où la parole de Dieu est prêchée, c'est vrai. Mais aucun n'est nulle part dans l'église au monde que l'église tout ça mais la Satan. Non, toutes les églises Jésus venait. Mais il y a une chose grave encore, au lieu de faire la publicité de Jésus-Christ, pasteur et belé, comme il ça leur propre publicité tout le monde pancarte, prophète Yves Mwamba. On est prophète Yves Mwamba en grand caractère, combien de temps la banderole de l'église. En fait, le problème mon peuple périt faute de connaissances. Je crois qu'ils ont un livre à Osée 4. Mon peuple périt faute de connaissances. Et là, quand tu viens bisika bonzambe zate, yo moko na conscience non même na komona oko remarquer babi eze belé. Mais ce ko bato belé batika la comme fanatisme. Asa comme fanatique à pasteur do yé akenda église te mais ya kenda rapona pasteur wana même jour pasteur a voyager au moins n'est pas vandi nandako. Jour pasteur a rozonga voyage ya bande église. Donc amisala fanatique à pasteur wana. C'est ce que fait que Ozana problème. Pour Nzambe commis idolâtrie déjà. Il y a aussi un autre problème ndengo lobi que batunyonso bazotanga kombo Yesu. Na acte des apôtres 19 batali sibiso race des exorcismes. Babi c'était les serviteurs de Dieu mais des exorcistes. Bango nde o bazalelo. Omoni bato Yesu abengana kana tempelo na fimbu. O Yesu azora fimbu abeti. Bango siko lelo babuaka Yesu libanda bakota na église. Nde omoni ba commerçant wana. O monisco be église bimi lelo ezoteka ba mai eteka ba commerçant o Yesu abeta fimbu wana. Bango siko ba bimisa Yesu. Yango monisco be église wana. Kombo Yesu ezaka mukie. Eza kombo pasteur eza munene dokora depuis boyaki ezaka nzamba papa lemsu Yesu azo vivre lisute église comme parler kaka prophète tel apôtre tel et comme donc et comme boko bando témoigner banda tonti poko ezaka papa pasteur tel donc au moins Yesu azaka lisute basi ba effacer na milieu ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.